Moto bandem déjà été mafuta sikeselinga obino la grande dame avec un grand G car na cadre actualité neto mesana wala bino basan pe opesa bino conseil bandeko babolingo lisolo alelo ezane lisolo alelo bandeko za pona ko encourager mutu moko boye o ta muso mon avenir ya mobulu et lobi eza compliqué par rapport ndinga zo vivre actuellement bato bazo seka ba obengo ta musu Salomon parce que là na salon ya bato ba obengo ta mususu du quartier parce que ozana musala te yo baluka wana yaya vie baskilaka les premiers bakoma les derniers bakoma les premiers en tout cas la foi fait confiance en Dieu et puis tia mayele bosser dire mokili to ya yaya vie ezalaka bagarre mokili to ya bandeko epesameli mutu tout Bible zoloba les cieux de ces sont appartient à l'Éternel mais il a donné la terre au fils de l'homme mokili ozomona bandeko et apona batu tout sans exception. Ah oui, mutu nyonso zo vivre na mokili ana droit à vie. Nyonso vivre na mokili ana droit bonheur, nyonso vivre na mokili ana droit sengo. Nyonso vivre na mokili azana droit ya kozala bien. Ezoccuper classe sociale te, ezoccuper famille outi te, ezoccuper oyo zate, ezoccuper couleur na yo ya poso ya nzoto te parce que nzamba ya batu nyonso. Donc sur ce kozala complexité maman, papa ko se sous-estimer te komi mona pete ke yondo oleki bato parce que oyebi lobi te mais c'est plus na li plus na encourager bato ok non ana ba état ba faiblesse et puis lobi ya mo boulot bandeko photo bomona ana jeter des passages na Facebook na monyango en tout cas ta na tale on a sekai makasi kande boso mona o certainement bino ve boseki mais inspiré ngai lelo honorable Zakle aza parmi je le salue d'ailleurs en passant mikolo l'équipe bomona hinde kona biso moko et azaki me content par rapport à dire ya honorable abengaki je sais pas moko ya ba opposant ndundu et lo mo ba jarwana et notre frère était mécontent parce qu'il est à Binos et na introduction ya vidéo na ya salaki à lobby et alingaka premièrement honorable Zakari parce qu'alongola babola soni et alongola bango babola soni voilà donc ce qui veut dire ndeko auti quelque part pour le loba bengi honorable ba respecté pour le loba mo tambola na mituka ya bien pour le loba na ba chaîne à TV pour le loba ko mapeke na coach le bo na poche kabel pe mtu $50 parce que c'est un homme de bien et en depuis ya onyo sobat ba loba rapport na yo encore ya ba faiblesse na parce que za mutu ngana ye na ba témoignage ebele andeko Zakle na bi papa na amona linga mingi abanda koleka apesaka ye ba espace ya gratuit na chaîne na Terre Évangile de Olivier Azar tellement reconnaissant pendant tant molai il prêchait là-bas donc faut avoir un cœur un bon cœur pour nous ça et lokwana c'est pas donné à tout le monde et lelo avant honorable comme Oaza avant comme honorable avant comme boss Zakari avant comme Oazali auti quelque part quand de bosomona na photo wana na master na bazo eza montage te ah oui et ça marambo ba ye karaté bazé belé ba buti musika na bakupa mandofulo ba boxer moi façon ya ndenge bazo sukula ba na jido wana eza penza ba oyo penza so koti na mayo bimike betikela te mai bomona modèle na modèle na ndenge sali donc mususu ya massa ne wana kutu mususu wana penza so tala ngo be mona yana mandofulo ah oui donc bauti quelque part nzamba pamboli bango bakomi bisiko bakomi ah oui parce que l'homme ne recevra que ce qu'il lui donne du ciel de la Bible et voilà donc bande konanga c'est vrai j'aime amuser la galerie son na ça l'émission to son na oloba et ça la moi bien trop sérieux à la paix moi ndenge et donc pour na chambre tout à l'aise mo pour sécurité mo pe mais il s'agit de sérieux mamuna oloba yana batulelo ba okemba avenir incertain mo lili liboso a mona buya tinelte mama papa zana elikia fais confiance à Dieu tia mayele ekosimba via bagarre na mokili oyo muto ya kotika muto azate bosser dire bunda bitumba kotala teke no ya tanga mingi ya leki ngai ye boye mama tika papa tika ebele bomona baza soki bandenge nini bakomi soki ba tam so niveau d'étude parfois peut-être tam so pour leki misusu pe atanga na épée mais tam mususu o atanga te wana leki balobi teke kotanga te so za opportunité otanga no otanga parce que kongola linga classe te so yoki boye akangamini na zone ya confort wana ya ki analphabétisme wana ya ki irretrait wana atika la ndenge wana non c'est bien faut étudier mais et ça na ngope obstacle te
que ce rotangi tende vie et bongate, on ne sait jamais. Vie à maboko nzambe. Les amis, je disais qu'il y en a bato belé so qui a betelo le solo a passé na e on dimate. Bomoni Christian Bosembe. Oh lelo ba komisi a commis je sais pas chef botolo bango kandengona chef ba journaliste hein ba lobi que no yena mutoma mokonzi ya ba journaliste ba benga ngona ba kombo ba benga ngona je sais pas trop de lelo journaliste social mbeba ye muta suspendaka mais il est très jeune hein bandeko boy Bosembe bisika wuti jeune ami asala na RTGA j'étais sali mon ami moi na tanga comme ezate Christian koma mokonzi bandeko ya okangiselanga masa na ngai abilanga mère mon Bosembe monana Bosembe anola la na ba bureau RTGA Christian Bosembe bomona wana Christian banola la na ba bureau RTGA na plateau penda kuna ye penda ache mutu parce que place aola les athées et si ka ocha mutu ezate Salomon kutu bien ba Salomon balala ata na ba salon abatu ye penda ko foko lukele kombo bourgmestre dans na bureau azara bourgmestre ndo bozo moni wana ah oui abandola na ba bureau RTGA Christian bozo mona wana me bota lelo Christian Bosembe asekisa alobi ah mais mukile mystique malgré ola na ba bureau mais ba chéri bando landa la ndenge bitika koloba bonga be o même mutu azali na ndako te sko ba chéri bando écoute la papier so écoute esika ola les akite mongo ya foot l'hôtel au zongo pa bi mère petit wana mystique ando tumba ba momi na kata ba toilette nga setika koloba bien ba ka sora ba yika kuna kru ba vie ka Christian ba les amis eza ba bilorbiche te na rencontrer bino ba histoire vraie ceux qui en passant à okuta na émission botage Christian j'étais sali eza histoire mutu za na passé mutu za na histoire ben je crois pas que ça va déranger la bandenge mo boy mais tolo ba vérité ba témoin bazali ba yebi marambo bref les amis moi personnellement objectif il y a émission oyo to ya vidéo oyo ezali kara ya ko encourager mutu mo boy o galérer o lela mambo esimba te via mo mystique mo photo ya honorable Zakle fallait penana bambana ya Bosembe place moko o akala parce que na ba photo na yemena zaki diba fallait na zongo na mélange na hôtel la son on changer miniature na hôtel son on changer miniature na ochapé na bambi na bakisi pe na eza pe ka yete bazé belé ba misuto ta inkombote mais bazé belé o le to respecter tozo honorer honorable aotamba na ba jimpa ba ko célébrer ba ko yemba banzembo nde ba ko yemba lelo bango bila ba uti loin donc yo mona ba ona musika ozo lenga ozo banga o milobela ngai komitungisa te ebele eta kutu oyo za nango eta major oyo za nango lelo ta muso leki oleki so yo kutu ozata na sika kolala mais ba Christian bandola na ba bureau lelo aza o azali et makambo nzambe bible zoloba de la poussée il retire les pauvres du fumier il relève l'indigent pour na ovandisa esika moko na bakonzi lelo ndeko atrouva ngolu a trouvé grâce auprès ya bato minene lokola ba première dame mboka eze lo mokete ye lo pa mpa matero saka na ngote de même yo lobi yo pe nzamba ko sala ko bangolu okoma pe kokotoye ba grand okoma pe na noyau ya ba grand okota pe cour de grand ya makambo ezalaka donc kolemba te komela poison te kosimba kisi te koboma mutu te kobanga te kolenga te vie ya bongo vie ebaskilaka oza lelo ndenge lobi po komi mutu de même ebele be bazalaka bato mais lelo ota muso bazala bakoma mo ndenge mambo ezalaka ndenge wana eyaka mambo ya confiance ebele na nzambe et yo mo pe bosser dire tchamayele parce que na mambo tout il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu ne fait pas tout. Dieu va faire sa part et toi aussi aux en part na yo il faut au sala. C'était ça. Abonnez-vous moi sur MDG de TV Mafuta SK. Moi c'est la grande dame avec un grand G, je vous aime et partagez, faites large diffusion, encouragez mutu mo boye o tamso azolia azolalela maya lobo tope fufuna mungwa tope eloko te mungo ezokauka azolia te
et opese makasi nzamba opambola yo tomona imbala sima merci au revoir bye.